Esther Malela Londi Mama Sanjou Ayeli Susu Balinga Mikat Nankolo To memeli bino sango malamu Mikolo mine ya solution Mikolo mine ya ngolu Yoka Église Jésus Réponse Oyo bino moko yebi Dengel Sambe Yemoko Akitaka Bona ko pikola Ko sekusa pe ko kangola Nanzela Mombu na ye Mama Esther Malela Londi Mama Sanjou La femme de foi La femme de feu La servante qui remplit par l'onction divine Babongisi 4 grandes journées de délivrance et de guérison miracle 4 grandes journées Yako Senga Ngolu na Nzambe Teme tope mo bangela likambo yango ezali Yesu salelanga ngolu na mona kembo na yo Oleli mingi osengi mingi kasi mbala oyo osale lokwa koloba te kaka kosenga ngolu na Nzambe yo mwasi oyo tonda na soni likolo ya ekomba yo aji epusani libala ezoya te yo banda osilisa klasi bambula ebele ozwaka mosala te moya tosenga ngolu Nzambe alongola biso soni yo kuna baelektio yango oyo opostilaka ozwaka te bino bilenga oyo avenir na bino ezakaka flou klasi yango ezobanda moya totia tolo na se tosenga ngolu na Nzambe yo banda ba démarche voyage esimbaka te même passeport ya pamba pozwa kaka ba problème banda koteka lopango ba commissionnaire balemba lopango basombaka te yo oyo tekaka biloko etekamaka te ba projet esimbaka te oza na problème na tribunal na bongo milulu yango ekobanda mokolo ya dimanche le 10 septembre na ngonga ya 7h kino 12h deuxième jour yango ezali mokolo ya lundi le 11 septembre 2023 na ngonga ya 15h kino 18h troisième jour yango ekokoba mokolo ya mardi le 12 septembre de 15h à 18h ebongo suka mama likambo yango kozala mokolo ya mercredi le 13 septembre na ngonga ya 15h kino 18h na bengisi yo pe na bondeli yo ke kozanga te soki oye na foi eloko moko ekoleka na vi na yo église ezwami na bandal na avenue Bundi numéro 88 na arrêt Tibango référence ezali Kin Marché Nzambe Mama Sanjou apambola bino Maman 100 jours. Maman 100 jours. Oui, c'est ça. Oui, maman 100 jours. Zambalola apambola bino. May God bless all of you. Message nangeza nini? By today's message is Toluka Nzambe. to look for God. Nzambe balukaka ye. We have to look for God. Luka Nzambe. Look for God. Yozolela kaka. You are crying. Ngaye. You have been crying my life. Ngaye. My life. Mais Me. Luka Nzambe ma Look soeur. for God, my sister. Luka Nzambe mon frère. Look for God, my brother. Makamno sozo mona vi na All yo. you are seeing in your life Eza normal is te. not normal. Talaka oza mboka bapaya. You can be abroad. Mais oza mukanda te. You don't have a document. Mosala te. You don't have a work. Bando kenda poto. Since you went, Okenda Amerique. you went to Oza na America, Canada. in Canada. Ola nanga na mboka You are nyonso. watching on me all over the Oza ya world. libanda. You are abroad. Ndeko Overseas, sota li my vi na yo brother, komona if you ke. analyze your life, you Oza na see mboka wana you mupaya. can be abroad. Mais ozo bénéficier te You makambo don't malamu take eza kuna. profits of good things. Soko mitali. If you Au analyze moins que âge yourself, epusani. you can see how of Mais age libala te. without getting married, Bana te. without children. Moso mono boti bana Another tata one, you tata. can have children father after father Ozo yeba te comment obokola bana. without knowing how to breed them. Alléluia. Amen. Nzambe aza malamu. God is good. Bipai to sukaka. The place we are in the end, Nde bisika ya banda this is kosala. the place for him to work. Ozolanda nga na You are télévision. watching on me on Ozolanda nga na TV. You are radio. watching on me on Bandeko radio. bolanda mama 100 Those who jours. are watching on me, Mother 100 Na days, internet. on internet. Tika na yebisa bino. Let me tell you, 4 jours 4 days ya kosenga ngolu na Nzambe. to ask the glory of God. Oyo ekobanda déjà That mokolo ya will start dimanche the next Sunday, le 10 septembre 10th September, de 7h à from 7 12h. a.m. to 12. Deuxième jour The second day, ekozala lundi it le will be 11 Monday 11th septembre of September, de 15h à from 18h. 3 p.m. to 6 p.m. Et troisième jour And third day, ekozala mokolo ya it mardi will be on Tuesday, le 12 septembre 12th September, de 15h à from 18h. 3 to 6 p.m. Et quatrième jour And four, and the last day, ekozala mercredi it will be Wednesday, le 13 septembre 13th September, de 15h à from 3 18h. p.m. to 6 p.m. Moninga mitolobi na thème. Brothers and sisters, it now first. Yesu salelanga ngolu. God do the glory
namona nkembo na yo. to see your glory. Alléluia. Amen. Moninga mi tango akolela. Brothers and sisters, the time of Eleki. weeping, it passed. Tango akocha souci. The time of Ezui worrying, déjà makolo. take the feet. Tango akomi tungisa. Time of bothering Ezokende deja lombango. yourself is moving aside, Po yo komi na disappearing, tango because this is oyo. the time for you Esengeli osepela. to be happy. Mi Bible elobi yango. Even the Bible says Likambo na likambo. everything Eza na tango nango. has its time. Mais yo ko vivre même vie But how can you live the same life chaque jour. every day? Pourquoi? Why? Esengeli ozwa vie mususu. You have to have a new life. Nalingi natombokisa yo. I need to move you. Oko provoquer intervention rapide You ya have to Nzambe. move the rapid intervention. Nayebi mutu moko na Bible. I know someone in the Bible, Na Luc chapitre in 19. Luke chapter 19, Kombo na ye his Zaché. name Zaché, Alobi te. said, no, Ngafuna mona Yesu. I have to see Jesus. Ata ko taille na ye bande ko Even permettre. his size didn't permit him. Mais a utilisé ki ba moyen But he oyo. used the ways Et okai ko permettre ye permit him a mona to Jésus. see Jesus. Yesu pa mona ye. Jesus sees him. Tika na ye bisali. Let me tell you, Ata oza na moyen te. even if you don't have means, Ezala ba conditions za nango. even any conditions Ba you moment have, difficile oza ko difficult traverser time nango. you are crossing, Mais moyen ezali. you have the way. Oko ko provoquer You can intervention rapide ya provoke the Nzambe. rapid intervention of God. Moninga mi. Brothers and sisters, Moninga mi. brothers and Nga na yebi sisters, Ana. I know Anne Akendaki na silo. went to the side Aboyi kolia. without eating. Atiki mobali atiki Let nyonso. husband, let Ake all koluka Nzambe na Israel. went to look for God of Israel Anazongaki maboko pamba te. and didn't come empty-handed. Zaché atali bato bazaki They ebele. say that they have so many people. Habite efuna mata Said, no, likolo ya I nzete. have to go through the tree. Amati na sikomo. He went to the Alléluia. tree. Yesu amonaka te amoni Zaché. God, Jesus saw him. Makambo ebongwanaki. Things moved. Kolo alobi kita. Says, come down. Ngai lelo na ndako na yo. Today we are going to be together Bato in akoyima your ima bakomi house. koyima ima. Those who bothering, they were Mais bothering. kolo alobaki aza pe But moko ya Jesus libote ya says, Abraham. he is the one of Likolo eyindi nkembo ekiti mama Esther Malela Londi mama Sanju aye lisusu balinga mikati na nkolo tomemeli bino sango malamu mikolo mine ya solution mikolo mine ya ngolu yoka Église Jésus Réponse oyo bino moko boyebi ndenge Nzambe ye moko akitaka mpona kopikola kosekuisa mpe kokangola na nzela ya moumbu na ye mama Esther Malela Londi mama Sanju la femme de foi la femme de feu, la servante remplie par l'onction divine. Babongisi 4 grandes journées de délivrance et de guérison miracle. 4 grandes journées ya kosenga ngolu na Nzambe. Teme tope mobangela likambo yango ezali. Yesu salelanga ngolu na mona kembo na yo. Oleli mingi, osengi mingi, kasi mbala oyo osale lokwa koloba te. Kaka kosenga ngolu na Nzambe. Yo mwasi oyo donda na soni likolo ya ekomba. Yo aji epusani libala ezoya te yo banda osilisa kasi bambula ebele ozwaka mosala te moya tosenga ngolu Nzambe alongola biso soni yo kuna baelektio yango oyo opostilaka ozwaka te bino bilenga oyo avenir na bino eza kaka flou klase yango ezobanda moya totia tolo na se tosenga ngolu na Nzambe yo banda obanda bademarche voyage esimbaka te meme passeport ya pamba pozwa kaka ba problème banda obanda koteka lopango ba commissionnaire balemba lopango basombaka te yo oyo tekaka biloko etekamaka te ba projet esimbaka te oza na problème na tribunal na bongo milulu yango ekobanda mokolo ya dimanche le 10 septembre na ngonga ya 7h kino 12h deuxième jour yango ezali mokolo ya lundi le 11 septembre 2023 na ngonga ya 15h kino 18h troisième jour yango ekokoba mokolo ya mardi le 12 septembre de 15h à 18h ebongo suka mama likambo yango kozala mokolo ya mercredi le 13 septembre na ngonga ya 15h kino 18h na bengisi yo mpe na bondeli yo ke kozanga te soki oye na foi eloko moko ekoleka na vi na yo eglize ezwami na bandali na avenue Bundi numéro 88 na arrêt Tibango référence ezali kini marché Nzambe ya mama Sanju apambola bino Maman 100 jours. Même en 100 jours. Oui, c'est ça. Oui, maman 100 jours. Sameya Marina.
Ndengo zola nanga sikoyo. the time you Ola watch na on mama me na right now, TikTok. you are watching me on Ozola nanga na TikTok, Facebook. on Facebook, Ola nanga na television na radio. television, on radio. Nalingi na tombo I kisayo. want to move you. Oyaki kotika baninga msuna You mokili didn't te. come to accompany people this Lipambo leza pona world. biso Your nyonso. blessing is for all. Nzambe mokeli. God the Creator Akela moko na moko. created each one of us Na ya ye lipamboli. with its blessing. Wana likabu na yo. This is your Ngape gift. nazana likabu na I nga. have my gift. Ozana mapamboli na You have yo. your blessings. Ngape nazana mapamboli I na have nga. mine. Mutu akolanda muninga na sima zate. No one can be behind another one. Okoza sima batu You titango. cannot be left behind. Au moins, people. t'es comme moi, si kitoko. Don't you see that you're Pourquoi beautiful? vas-y au bala, yo, Why te? Faut don't you bala. get married? You have to get Faut bala, married. moninga You mi. must get married, my sister. Libale tanga mi pona mwana The mwasi. marriage is for each wife. Oza mobali moko kitoko. You are beautiful Mais pourquoi boy, tu veux handsome. comme stable te? Why your life is not Oshanda basi stable? kaka ernyo, Changing ernyo. wives time to time. Oko koma kimia te. You are not. You Tango don't have the ekoki, mon peace. frère. This is the Faut time zala for you. kimia, ozbali You mwasi. have to be in peace. You get Okomi married. stable, You ovandi na ndaku na yo, stable. You ozosala. stay in your home, your own home. You work. Mais oko zala bongo ti wapi? How can you be like Mibali this bayaka still bakenda. when you can receive husband, Balinga they run bazobota, away, bana another one, they bazokola, are giving birth, mi they yo are bota te, birthing. You don't give osimba birth, bana don't te, touch your children. ozaka boye. You stay Age like this. ezokende. Your age is progressing. Tozokima mbangu na We are tangu. running after Oh, time. Seigneur Jésus. Oh, Jesus Lord. Tala age no komi na age ni. See the age you have. Mais How old pourquoi are you? ozuko ko bénéficier te na makambo ya Why age nzamba don't pesi you yo take na profits batango za nango na in se the na level moi. of the head you have in on this earth? Mon frère tomboka. My brother, you have Ma to sœur move. tomboka. You have to move, my Loba sister. non. Say no. Cette fois-ci, This time il faut na now, vivre bola I monga. have to live the goodness Il of faut God. récupérer bola I have to monga. recover my goodness. Moninga mo ozana moyen ko You have récupérer so many ways of ba recuperating bola monzamba tia liboso na all yo. good things God puts in front of you. Oko réclamer You are going ndeko. to reclaim, my Oyo brothers and ezali sisters, ba bolamu na yo nzamba sa tia na se na moi. God puts for you on this earth. Oui ba droit na yo. Your right, your Seigneur, duty. nous réclamons You le Père have na to Yahweh, Nzambe na reclaim Israël. from God of Israel. Moninga mi atomboki amati Brothers likolo ya nzete. went through the free, just Soki avandaki kaka na se alingi amona Yesu te. if he sat under the Yesu tree, mpe alingi amona ye te. we couldn't see him. yango Jesus. nazobengiso na 4 That's jours. why I invite you during Sala 4 makasi. days. Be the Kolanda student's na life. TikTok te. Don't watch on me on just kolanda on mamaka na TikTok. TV te na Not télévision only on TV, on na radio, Facebook. on Facebook. longo na place ozali You have to come here. ya komona mama 100 jours Come na to see bandali me here in moninga Bondala. miyaka Come, I invite you. Yaka. Come, I appeal Yesu akota you. likambo na yo. Jesus enters your Oza na problem. besoin ya changement. You need change in your life. oza na besoin ya You changement need change in your Soki life. okoko telemi te. If you don't stand up, otikaka na même vie you stay in the same Mais telema. level. But stand up. sala eloko moko Do something. yesu akozala elongo na yo God will be together with you. zashi amati likolo ya Jesus sikumo went through the sick, amati na nzete went to the tree, through Yesu the amoni tree. Zaché. You just saw him, amoni ye saw him. yo mpo oza mwana abraham You are the son of Abraham. ozomérite changement ya You vie deserve change Ozo of your life. mérite bénédiction. You deserve blessing. lipamboli na yo mpe ezali You deserve benediction. moto ayaki kotika mosusu na mokili No aza one te came to accompany Tokelami another one na here. We Nzambe. have been created Mutu na by mutu aza na God. part na Each ye. one of us has his part. mokili esalemi mpo na biso This nyonso word has been created for all of us. bavoyage eza ya bana The nzambe travel for children of mituka mapango God, eza ya bana even nzambe cars and campers, mabala mabota eza ya bana marriage, nzambe giving birth from God. nasepela na mutu I am moko happy. pierre atuni jésus Peter asked biso Jesus, totiki nyonso tolandi yo we abandon all, do we follow you? ezala ndenge nini How will it Yesu alobi be? baye nyonso Just bati said, all that they Nyonso balandi they nga. abandoned all, they followed me. bakosepela awa na se They'll be happy here on Pe na earth, likolo. even in heaven. Oh my God. mokristo Christian, oza na perte te you don't have the loss. no change lose. nde badimension Change the dimension. luka lolenge mosusu Look for another ways ya koluka nzambe to look for God. soki osambela 1 heure du temps If you pray during 1 kota 2 heures hour, du temps add 2 ozaki moto ya ba hours. 5 minutes 10 minutes It was for 5 Kende na minutes, 30 10 minutes, go to the 30 ozaki minutes moto ya of 30 praying, minutes or 30 kende na minutes, 1 heure du go temps to the 1 hour. soki okoka kosala jeune te If you are unable Banda to osala fast, jeûne. start fasting. ya na bademo mosusu bible There elobi are demons Babimaka that na se ya says jeûne. they run
on your Tango kili food bilei. fast, when you don't eat, Il y a une force ezokota na there is molimo na another yo. force in Il y a ba démon balinga kolongwa there te. are demons that don't want to Ba run. kolongwa. They will run À after partir ya puissance from the ya powerfulness kokila bilei ya mapondeli. of fasting, praying. Oyo moni Esther tango You abimi can na see 3 Esther jours. after 3 days of fasting, Il y a jeûne. of fasting, Il y a prière. of prayer. Alobi na kepa He roi. said that go to the king, Oyo ekoya eya. and no matter Soki how, na kokufa na if I kufa. will die, I accept. Soki na kobika na If bika. I will be alive, I Alataki force ya accept. prière. Took the force of prayer. Nazo bengso na 4 I jours. invite you during 4 Yaka na problem days. ne umeli. Come with your problem, took much time. Yaka na problème ne Come umeli. with your problem, took much Toza na time. Bandal. We are in Bandal. Avenue Bundi. On Bundi Street, 88. 88. Arrête Chibango. Chibango bus So stop. komika na arrête If Chibango. you arrive there, Toute l'église ya Mama Sans ask Jour. my church. Pesa obunga te. It's not the place to be Ata mwana lost. mugi alakisa yo. Even a child can Église ya show Mama you. Sans Jour My relation na church, Bandal. they are going to show you. Avenue video. Bundi 88. On Bundi 88. Arrête Chibango. Chibango bus stop. Yaka Lombango. Come quickly. Dimanche le 10 septembre. On Sunday, 10 À partir à September. 7 heures. Likolo eyindi nkembo ekiti mama Esther Malela Londi mama Sanju aye lisusu balinga mikati na nkolo tomemeli bino sango malamu mikolo mine ya solution mikolo mine ya ngolu yoka Église Jésus Réponse oyo bino moko boyebi ndenge nzambe ye moko akitaka mpona kobikola kosekuisa mpe kokangola na nzela ya moumbu na ye mama Esther Malela Londi mama Sanju la femme de foi la femme de feu, la servante remplie par l'onction divine. Babongisi 4 grandes journées de délivrance et de guérison miracle. 4 grandes journées, ya kosenga ngolu na nzambe. Teme tope mobangela likambo yango ezali. Yesu salelanga ngolu na mona kembo na yo. Oleli mingi, osengi mingi, kasi mbala oyo osale lokwa koloba te. Kaka kosenga ngolu na nzambe. Yo mwasi oyo tonda na soni likolo ya ekomba. Yo aji epusani libala ezoya te yo banda osilisa kasi bambula ebele ozwaka mosala te boya tosenga ngolu nzambe alongola biso soni yo kuna baelektio yango oyo opostilaka ozwaka te bino bilenga oyo avenir na bino eza kaka flou klase yango ezobanda boya totia tolo na se tosenga ngolu na nzambe yo banda obanda bademarshe voyage esimbaka te meme passeport ya pamba pozwa kaka ba problème banda obanda koteka lopango bakomisionnaire balemba lopango basombaka te yo oyo otekaka biloko etekamaka te baprojet esimbaka te oza na problème na tribunal na bongo milulu yango ekobanda mokolo ya dimanche le 10 septembre na ngonga ya 7h kino 12h deuxième jour yango ezali mokolo ya lundi le 11 septembre 2023 na ngonga ya 15h kino 18h troisième jour yango ekokoba mokolo ya mardi le 12 septembre de 15h à 18h ebongo suka mama likambo yango kozala mokolo ya mercredi le 13 septembre na ngonga ya 15h kino 18h na bengisi yo mpe na bondeli yo ke kozanga te soki oye na foi eloko moko ekoleka na vi na yo eglize ezwami na Bandal na avenue Bundi numero 88 na arrêt Chibango référence ezali kini marché nzambe ya mama Sanju apambola bino Maman 100 jours. Maman 100 jours. Oui, c'est ça. Oui, mon cher, maman 100 jours. Malela